tolembi vraiment na éviter na nzela toza na deux conditions babongisela biso nzela bakangela biso major moko abima yanke kulu na koto oyo lokese akanga biso bamoto tout le temps tolembi trakaseri ya nzela oyo tobaya. En tout cas bandeko na ngane nazwi grâce oyo akutana bino bokata ata na bute botika nyonso tu eleka po ezala na fingi bino gouvernement ezala na fingi biso nyonso tobongisa na fingi pete na lobi défaut oyo eza kati na biso bacongolais s'il vous plaît tosala effort tozala na po simple. Non. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes, sur YouTube et à Bisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, internautes, ainsi que téléspectateurs, téléspectatrices. En tout cas, un grand merci. N'ayez vraiment besoin de partager ma émission, besoin de liker et puis commenter en abino. Et de ça, la peine qui te comme si quand moi votre humble serviteur doit attaquer une fréquente les lions de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 1414. Et mon habitant dans l'abino partout au Tindangaï et partout dans Kendaka en Dengezalara. Et voilà, chers amis internautes. Tu as Bisso Podcast. En tout cas, je remercie vraiment la caméra, l'artiste Coco Safou. Un grand merci à vous pour cette belle image. Donc, nous avons vu voilà, na commune qui monte précisément na route Mokali et siko wapi l'autre fois de l'Axarabino na liposte kuna na entrée à boulevard nenge bebaka koto kuna babongisa ngo déjà et ba mitiko comme otambola normal mais to siko yo awa toujours na route Mokali siko wapi lisusu e bebi makasi ya kosakana te nzela kutu nenge bozomona boye mokola lelo kutu toye na journée moko ya bien. Tout ça déjà dans la série Yamboula, donc peuple congolais, population qui m'a dit que la route Mokali bazo souffrir au Saranate, na Simananga Zabongo Bandeko bazo utabongo mabanza, bazo uta Swamanza bazo tape babiela, bazo kitabongo Pascal et puis na Simakoko Safu Zabongo Nzelo et Kebongo ti na Pascal vers boulevard Lumumba. Alors Nzela vraiment les appena ya kopepa ya kosakana te les opesa pena pasi ya mouteillage population bazo ko kita te bazo tambola makolo bazo utabongo likolo ya mabanza bazo utabongo terrasse ya manza bazo utabiela bazo utabanga bazo ya nzela ya route Mokali awa bazo tambola makolo ti na Pascal kuna en tout cas pasi ezo sunga te to super stela ba source moke ba information mikemke to zu awa donc nzela oyo bozomona oyo place na telemine kosafa ko edenga liboso oyo eza canalisation eza terrasse oyo basalango bandakala alors tango ezalaka bien ezalaka mai soki ekoti awa elongo la presse ekoti awa okomona ake bongo ti na rivière Tsanga ake siko ape ake kokwea après ezalaka bien et après sikoyo tango yeko boucher nango toyebi ba terrasse ya ville province ya Kinshasa banzela ngo ndenge ekomi nango mabe ekomi nango kobeba bato mona population bango mpe bazoza biloko bazobwaka kaka na ba terrasse bazoza bafulu bazobwaka na ba terrasse alors ba terrasse pe zo boucher et puis bato misusu basala pe misala au mona basali bulo boye tango bazoza bazelo batie yango wana fo balongola yango ekete evandi kaka pembeni awa alors yango siko tokiti ane ba minokaka toujours lisu lokola lisu TV eza radio te na pousse na pena comme ça na so na population et vous appelez malamingi merci na sawa boko pa nzela ngo mame na ko sala pe mo rere bamani et ça na itoko makasi alors na za bongo awa sur le terrain parce que biso toza ba journaliste investigation to kitare siko wapi et population bazala ba difficulté na bango alors siko wapi moi mbeba ezali to kitare pena sur le terrain to sur alors national ndeko na moni awa ils appellent malamingi. Bonjour papa. Bonjour. Comment est papa? Comment ngai makiona moke Francis. Papa makiona moke Francis ovandi awa. Oui, na vandi na quartier O. OK. Merci beaucoup. Précisément tozana na veni nini awa libulo nazomona salamia. Tozali na balabala Londo Lobe. Au moni nde tozana passe mingi ya place oyo. Po sokimbula ebeti donc ezaka terrible. Donc mituketele maka tamsu mona 3 heures du temps ezaka awawa. Donc moi ezati mais monde ba misusu même ba de ya banzela ba kena kokota ba fini mususu ko bazwa solution ya kena kotika ba client en tout cas to sengi intervention ya gouvernement
intervention à mutu c'est que simbate et c'est une intervention à gouvernement moi misambongo na ye atambongo ne place yo pour mosawe salini et salama mais quelques bato mité malambu pe o ya ba député to vota koto pe nde bango nde bato basali makasi ko ba meka kofungola place yo terrasse yo mais excusez tout le monde qui ba nje ya ki awa ba na ko bongisa nzela basala ki ngozali pesima place ni ezali kaka awawa banje yaki yawa yaki posa nzela te mais yaki nde befungola nde terrasse so na minute yo anjango wapi yango ezate okutango ezate mais fungoli ka terrasse soki 3 jours awa esimi nzela ekena ngo o to zande nzela esala malamu de peur que ba transport ba moto mituka eleka nde malamu loko toza posa nde yango wana. OK voilà merci bien nazo pe mbela nazo pe intervention ya chaîne fille na biso to solo là et mon intervention viens ya to solo là yo tambola makolo où tu es Tonyo kamera pona ko kende qui est mieux ça ezaka awa to sangana ana venu ni vangamen a tonyo kamde to bete makolo to lembi to bete makolo do tonyo kabi pona nzela o ça distance mulai pe uti kuna ti boulevard to beta bwe makolo tonyo kama sala mongo ya moto te to nengeni mongo moto ezali me to tamba makolo pona nzela za mabe za vide nzela za mabe pas bon merci beaucoup ya aki bina collègue ou intervention na sali pena malo mingi na so la pena papa ko za la pena bien d'abord comprendre tout ça na nzela ba parole kala bango et composer problème te bonjour chef bonjour papa journaliste comment on est papa comment on ngai Sophie Olympia papa Sophie Olympia vous appelez mon quartier naza mon quartier na vani mo liboso na station mo za liboso. OK merci beaucoup nenge chef auti ko loba pena nzela o déplorable nzela o vraiment za pena ma be ya ko sarana te beti mo li solo muke ya canalisation o basali awa mais de kotala yo moko nzela o basali wana au moins on peut que bandeko pe ça na danger eza ya makasi wana posa gouvernement batela biso bisika oyo donc congolais azo vivre le wana mboka na été tozomona kana ba télévision détournement kingani mais moi place oyo papa gouverneur de la ville Daniel Bumba soka otala ba image atala moi place oyo senga combien tozo souffrir transport ba mbongo eza biso na ba pochawa pona okende mais transport ezate tout embouteillage sur les bandières donc naninga olobate alors ba konzi ya mboka baya basunga biso bisika oyo ombula ngo ebandi d'ici la catastrophe donc ils ont risqué katana awe katana et comment bauti Pascal basuki awa ozusu transport okengambu wana po d'ici là nzela yo katana to sengi na gouvernement baya basunga biso na place oyo souci na biso yango wana tozo la butu moi des années tozo sala émission bosolo balega ba chaîne ebele so leka mais solution zate to na posa baya basela biso tika oyo mais nzela o de kotala pena awa nini pena esalike pona nzela yo koma boy tout d'abord to na problème ya canalisation ya mai eloko zo boma nanu ba terrasse oyo bandeko misusu bazwa ba place mai sengela keleka ba tonga bango be bato bomi biso alors tellement charge wana na gouvernement l'état soka ye azo ba disposition na bandeko wana batika espace pour mai banda leka po terrasse ndezo boma biso canalisation honnête ba ya tracteur yaki esali musana mais jusque la mai ekende te Wame za kuna nzela mai sengele lekela ba tongi mai elekandeni. Donc pour ma canalisation so boma biso dans la poste l'état ya po biso moto na force wana te. Wana sezo dépend ya l'état ya basa musana bango. Ba bongisi ba terrasse ba ranger ba terrasse po eloko te. Kala te mula so bandia nyonso e kama do basa lelo ota. Ba ya ba bongisi ba terrasse be basa ngona ba condition sengeli ba couler béton alors basa musala biso to anoleka. Ça déjà, ça fait combien de temps? En tout cas, plus ou moins, 3 ans. 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Tout ça, la boye. Tout ça, nous sommes saranate. Donc, nous avons poche, mais transport est athée. Demi-terrain d'autres courses, moi, 500. Tout le monde fout à 2000, 3000, course à 500 francs. Pascal Tingam, 500 francs, 1000 francs. Mais tout ce qu'on a 2000, 3000. Nzela ezate. Banoye ba mona ka bo ba ko tourner 2000, 3000. Aux amants pressés tout chose il faut mataka. Oh, c'est normal. Gouvernement ya tali la biso, ba député bazar ba batali la biso. Tozo nyo kama ninga sarante, ba ya batali la biso 2028 yango kalate. 2028 yango kalate. Ba ko yesu mbangwa. Bilanga la biso ba ko biso ba bilanga na bango ba ya ba sala biso musala.
Donc voter par rapport à œuvre. Mais tout ce monde est là côté né à zéro. Comment quand on a député provincial moi Abima qui était à l'obéla Rabino. Tous on a ba député na biso ba yaki ba talisement bonne volonté. Mais et si mika raté, tu as député na biso papa Gaborien Mbo Mazao. Tu as Paki so ina Nazao. Alors jusque la solution ni boso. 300 yango. Tout le monde a tel côté. Ba yeba monji ba fongoli terasa tout mais et si mika raté ta population tolé. Donc rien, zéro, donc tout ça les lana rolela. Balou que la biso solution. Ok. Merci bien. Na moni pe ndeko azolo ba route moko. Tout après ça tout pour ça na biso pour que to rete monsieur awa. Ba mona pena place on a telemi eza pena ma père au saranate chef telemano awa. Voilà, tout tempe ndenge moko ya kenge car ndenge zalara. Mbote papa. Mbote grand journaliste. Comment on est papa? Comment on a fiston? Papa fiston, Jofis bien avant la quartier Jofis. Et maintenant nzela na bino oyo ndenge ezosalama vraiment boye nde bozomona ngo mabe bino mo bana quartier bozolobani nzela o problème eza ya nango kaka esali 3 ans eza nango awa likambo ya kuna nde bato bakangi bakomotonga bandako na baterasi wana wapi na basima nde bafongoli awa na sima kuna siko bato batongi bandako moyema eleke eza te so mbula ebandi awa kaka banzela ebukani leta azokipene kimbanseke ta me bato bavandaka na Gombe so tokomika na table élection batu ba carte électeur na Kimbanseke et comme on a na Kimbanseke président provincial ya ville ya Kinshasa aza mwana Kimbanseke awita koya awa aye tina veni Mobutu veni Maswekama fo basala nzela oyo ke libérer biso embouteillage esila ti lelo aya 3e année yango total a kaka siko oyo eza konyokola la population toni to futaka transport 500 fois banda parce que tingamba pon et comme 2000 francs so que place wana omona bakamie komo baluka place wana are mse fongwami place wana siko to suka ndo moni bato baoleka bakitsa bango awa après bapusani kuna bazwi sous moto mais ça n'aura même nzela pas même 2 km mais to futa 2000 francs pas même ata 2 km to futa 2000 nzela pena dans libulu oyo nde et pesi passe na bato bazo uta Pascal et puis na bato bazo uta mabanza kuna dans les problèmes eza awa l'état aya azwa ba limite asala maramne me bakima o ba basela biso ngaza ba député na biso to vota deux députés na so misuba iba biso bango bana likolo baya awa bazo ba adresse na biso ba veni tant to voter bango bazongi na ba Gombe mais ba o ba yeko sala wa mibale wana baza mabana ya quartier mais ba koka bango mokota faut l'état pas soutenir nzela o photo le kabatu so ba ke morgue bakendaka boulevard maintenant morgue yango banda bazwa biso ba limite si lelo basala rien siko to lobani da biso ba komosa biso lo rara bana changu ba e bazi biso ba voix bango ba ke tongana ba na Gombe mais biso koto yo si lelo tala no peuple na yo batu ba photo ba ke tambula ka bo c'est normal ba chef de riz ba chef du quartier bo sala mo lettre mo te botikela bango ba chef de riz na nous un ba lingi mbongo so que na problème na yo chef du quartier o roza na problème na yo moko boye mutazo linga yi ba yakanga kota terrasse so que pas chef du quartier zala na 30 000 il y a déplacement so na 30 000 ya neta mutu wana azo kanga terrasse so ya que pas chef du quartier à corrompre na $50 à kangi ne terrasse le problème est ça ba chef du quartier bazana ba mbongo te so mutu azana mbongo sombi peme na terrasse à payer $100 ne atongane likola terrasse mayo eze sala batongi likola ba terrasse oh terrasse l'état ba bombi yango batongi ndaku ba clôturer lupango ba zipi terrasse l'état mayo eze bima croquer ya Kimbanseke ba nango ba ko sala baya abazwa biso toza na posa banzela Kimbanseke to na ba route secondaire ti donc otala banda kuminga na zomona eza nzinga ya makadam awa ezali balikola terrasse ka terrasse ba miso to koti lupango na ba mona terrasse ya na kati siko l'état zana eta c'est que biso moko peuple to koma ba l'état to banda ko buka to ni faut ba osela so ba boulot na Kimbanseke to ta na TV ba chanter ba sa partout Kimbanseke bazoya te baya Kimbanseke pardon, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. En tout cas, boyo ki bino mo mela bana changu bana Kimbanseke précisément nenge bazolela vraiment. Voilà, notre babino toujours
TVZ Radio te lisi likolo ya lisu to remeka mpe to kata pe na ngambu to la s'appelle terrasse wana ndenge meki mokie ko sala yango ba eza mabe parce que nzela basela bandaka bateza wana to koma to la s'appelle pe terrasse wana mona ndenge sali et vous appelez malamu mingi. Merci, on se trouve juste après. Merci. Voilà, comme je vous avais dit, donc to kati sko na ngambu. Donc canalisation o ndeko safu edenga du songo yango yo place pena ma ezali mutaza mieux placé à ko expliquer biso papa. Donc voilà papa sko terrasse oyo nde basali yango kala to donc eza uta kala série basala makadam oyo to ba esala on kala mingite. Terrasse oyo eza terrasse basala yango kala depuis 2008. Terrasse basala yango na place papa mai bano telema awawa. So tant basala terrasse oyo ole basala yango boete. Fallait basala pena carnivore ya munene et puis po ezala boucher te. Mais ndenge basala yango eza boucher. Yango no moni ke nde mai nde telema koto mingi nde BBC place oyo Burkina Prince oyo pendant 3 ans Prince eza ko pendant 3 ans. Yango moni banje oyo uti ko ya tout à l'heure kala mingi te awa bango nde bafongoli sko nzela o. Bango nde bafongoli nzela oyo ezali na makasi ya député national mibale bazana na kuti mokali awa bango nde babengisaki anje wana eya efongola nzela oyo po mai etelema awa te po mai ezwa moyen ya koleka pe kokita tina na sekuna. Mais de kotala pe boye bandako oyo eza nzinga bazana risque makasi ndenge bafongoli pe nini oyo batiki yango boye soki mvule beti mapango oyo eza nzinga bazana risque. Oui, mapango nzinga eza koto eza na risque. Risque ya liboso d'abord ndenge tracteur wana ekotaki apona kofongola nzela déjà mapango nyonso ngambo na ngambo oyo bapompe ebima te. Donc batio déjà si ekatani déjà donc bakati batio ya résidence ekatani mapango surtout na ngambo bamona difficulté ya mai place onde musa esami place yango moto tolela butu moi l'état nde azwa charge ya makambo oyo. Alors ba débuter na biso bazwa charge oyo bakokoka te eseki nde l'état ye moko azwa charge ya makambo oyo kwa si sa place oyo intervention na l'état nde yango wana. Merci ndeko safu TVZ Radio te topusana susu mwa liboso wana totala pe ndenge vraiment terrasse yango bafongoli yango mais mapango eza nzinga kolakisa bino pe na bilili ndenge komi ekozala pena malamu mingi. Donc voilà parce que terrasse oyo de kotala pe tango ezalaka pe malamu bino mo pe agent na quartier pardon population pe ya koto oyo omona pe bozwi babiloko mosusu bowanda pe kobwaka pe na terrasse awa. Bon terrasse oyo ezalaka nde basala yango ezalaka pe na profondeur mingi te ezalaka likolo. Alors sikoyo nde yango esalaki kinoke tellement kuna yaki boucher alors na mai mbula soki ebeti mai po leka awa ezalaki ti okoma tina luketo awa tina luketo po mai siko mai ndenge memaka bachassis basalite yango ebande kopouse ke mwa terrasse basala moke onde sa nini ekangama ndenge wana. Mais sikoyo yango tolobaka pe ntango osali mosala yeba ndenge nini ya kobanda pe kosilisa. Alors de kotala ndenge bozwi bazelo c'est bien bon bosala canalisation esonga normal mai ebanda koleka kitoko bandeko bazala pe kitoko mais kozwa zelo kotika yango pendant ba jour boyeba ke toza na série ya mvula soki mvula kaka ebeti mai bazelo wana mususu kozonga nango na terrasse kangi susu nzela et puis mususu kokina mapango bato ndenge bozomona bongo mapango koti vraiment ezosala esali pena kitoko makasi te eza vraiment bien te bapale mususu esala lokola mwa kozinda ezola seja koto badindaka pe. Oui, koto so mbule beti mais na ebiso ndeko na nga mama mapango so eza edindaka mai makasi. Tous les mapango so moni de côté à l'autre mai plein tina bandako. Donc nde bazaba biloko si ebeba so combien de fois dans la place pour la solution en place donc ba perdre biloko ebele yango to senga na gouvernement azwa charge ya place na ye eza charge ya mutu te mais charge nde ya gouvernement asa musa na ye ndeko tala kutu liboso kutu wala pe bandeko pe bakima kotokona bafaze pale bandeko bazalaka kuna ndako ekoya mbula makasi bamai ezo déborder mapango batu ekwesi bamira ndaka batu ekwesi même ndaka batu na bakima. Donc mbula après mbula ce que beti mai au retour na nyonso et puis na makadam nzeleza mabe mais na ba toujours lusu likola lusu TVZ Radio te na kokota pena na lupango o na sola na mama parce que yaza voisin ya terrasse oyo ezo sala pena bande ko mabe makasi na limite lupango ezalaka boy
et comme mata kita mais ça rend normal na habité ce cas sincère ce penini ça fou na kota so mboa za la ka so amusho to kota là parce que TV radio te na sola kiamoto keno abe ba ki Congo ba Congo na ba na pas maman bonjour chef. Ok, merci beaucoup. Le père Hotel Abino na Kimbaville car ndenge parce que ngala lela Kimbanteke mabe Kimbanteke bien dans ma belle ndeka rezala. Mbote maman. Mbote papa. Comment on est maman? Amadou. Okay, merci beaucoup. Tu es bon na route awa nzela peneza mabe ya ko beba. Alors terrasse oyo pe ba sali oyo ya ko bongo ba meki mukie ko bongo saboye de ko tala ngondeke to tali pena bino bozana risque ya makasi. Est-ce que le pan à l'époque ils avaient escalé boy? Papa biso veni o ba kamne banda ko leka omoni ba kamne za lupango e banda ko leke ke kuna ke ko baloka ti kuna ke Pascal donc banda ba timula terrasse o papa to ko mona difficulté omoni mapango ndeko ba fenêtre mapango za la ba to za kana escalier te lupango za ki pendo koti mutu ke koti o za à l'aise mais banda ba timula terrasse liboso mapango ko ma ko dina tala ba kuna ba sunola mapango ba kenda tala biso ba porte ndenge komi donc to za la ka boyete siko ba to ba ko timula ba tiki su boyeto ba ko sala lisusu donc zo senga fo ba tonga ba bongisa po ba mire na biso ma papa on ezala bien siko boto ko vivre ndenge ni papa to ane to donc to ana kime donc to ana kime ba papa mbula na ne bandi to soki mbule bandi pontola la kate tola la kate papa tala ba terrasse munene kuna e be bo zo senga so ba bongisi terrasse muke o mais problème na biso munene ya na terrasse munene kuna o mo terrasse munene kuna soki ba fongoli nde mai nyonso o e bandokende kuna terrasse munene azoke bwaka na mokali siko terrasse muke ya munene na kuna bakanga o ata ba bongisi e bongo o wana kuna papa tala mapango ndenge komi mapango to zaki bote ezalaki bote ba miro so to tongeza ya sika so to tongi ka ke koi to tongi ko po ba mai zo kota nyonso uta na mokali e ya kana barabara na biso to la la kate soki mbule bandi papa siko awa ba timoli terrasse au réside so mai kana une semaine yango mai zo bimate ba jeune zo tumo na terrasse kati ba chi kati ba ebuki ba cho siko mai une semaine yango ça fait déjà une semaine mai binote ezo bimate papa yango ezo bimate siko to suka wapi to ngako na bébé siko na okende ndenge na kende ko luka mai na ya bonzo to passe bon mai zo toka na ba voisin on a venu eza na sima na biso tozo souffrir papa boyete ba ya kozongisa biso ba pompi ba bongisa terrasse po ba mira ndako ezala bien mira lupango ndenge bodinda pe boye to bwaka moi coup de mkie côté excellence monsieur Jean-Si gouverneur pardon bourgmestre ya commune Kimanteke moi tour pesa la na peta bodinda to mona na so ba tuté papa to mona to ngako da ebina ngayete na mona to mona ata ba tu moko te to mona raté papa. Okay. Merci bien. Nasola pena na nkaka. Nasola na meme. Mama, abo ma vipi? Abwe. Ngana yebi na ngamu noko wana te. Boni santé. Santé nanga eza bien. Santé za kitoko makasi hein. Mais nzela problème ezala que non soki mvule bandi. Tension kiti. Wana soki mbula kake beti ba maye koti to zindi sikoyo. Moyen ezali sute po to bima to zala na ndako to komi ozwa basaki to komi otia na porte ndako to bandi ko pepa te nzoto elembi to bimi libanda to sundoli bandako bo bimi libanda bongo na bana bo tombola bango kaka tia ka bango na mapeka to tie bana na mapeka ba valise to tie kuna likolo kuna ale biso bato to kimi mbango to bimi wana ba pouf na mino ndako epoli ba kiti ba mus biloko nyonso ebeba kana yango ba congélateur ezo zinda courant ça va te courant ezana yango mwa bien mais siko mvula soke beti mai na courant eyoka na raté soke koti wana mabe wana esili wana to baby pasi ya boy donc apena ezalaki oyepena na mutuka na oleki pena normal wana ezana kota na balabala pena to kota penze kene yango boy pe tourner boy ba moto nini sikoyo kota kalisu te po na nzela ndenge beba. Merci beaucoup toujours liste de quoi sur TV Radio T de l'accès de la candidature puis mama pangu ba mama nenge bazole la rosakana te mapango koma ba demi kumble avant quand la porte il faut gunza manana pour koti mais ala nenge wana te koti pena normal mutamula iso yebwe pa ko tutana il faut gunza ma et puis ba entrer na bango ils ala ka escalier boete ils ala pena muta koti pena normal koti pena normal mais lelo siko komi avant kota pena mata kita
et bongo maman nenga za mukolo boye ba physique boye ko sala bongo ko kita makolo pasi ba rhumatisme na et ça la pena ki to combien donc neto zo ba boye lisu likola lisu en tout cas ko na likam oyo normal bana ki manteki awa na route mokali bazolela ko sala te fo ko landa tala ndenge to lobaka l'eau c'est la vie tozana mois ya septembre moi makasi ya ba 36 degrés pour ça mai ba romela mai ndenge ni ba ko sokola ndenge nini ba mo ko toka pa ba voisin le voisin ondima loba ondima lobi kuna akosenga mosolo eza pasi en tout cas ko landa likambo pena na lo mango et vous allez bien voilà sans plus tarder ça fout voilà tokoka ki ko le kandengo te tout na makadam et sans que total dans le pango oyo ndenge zo laksa boye laksa kedan ba tu bazala ki a ba bana ko vanda awa tout le monde déjà ya mwana mais façon et comme là ezo laksa ki mai mvula nde mutu et dindisa pena parler oyo alors tous en moi histoire moké ya ba voisin parce que maman ani bakangana mapango na bato bazaba ba kima ba sundola to ebite soki eza ndenge nini mbote mama mbote papa comment est maman mama Arlette mama Alex wana ringi na bino alipango na biso OK merci bien OK oh pena ba voisin na biso bakima nini ah tozomona ndako koma mbula papa mbula soke beti mai nyonso mai ezwaka awa ni mita miro yo mir na biso mita mai to sukaka awa biso pe to zinda ba miko bukana to kasaka ba mi bango siko bakima kipo zwa pe na ngambu kuna balabalo kuna na balabalo esangana mire bukana esangani mai uta kuna ye kaka awe uta kuna taba tongi moete yango ba oleka ba résister ba mona ki moyo osalisa te banga ba perdre bana a yango bakima yango siko to dandai ko bwaka fulu yango ekomi fulu kuna pesa ki lupango nanda kukuta sala sute eza des parcelles mibale bakima soko tali na face awa mupanzo kuna pe bakima mai soko omo ata clôturer boye na ba moellon mais mai tande so talengo bien pesa ngo forme bendango papa mupanzo kuna et pesi forme batako biso so to fanda to sala na kata mai mbule beta moi e beta butu to sala ka côté ma to zo veiller biloko ko pola banda to sasuna biloko na nda kute poto za kene sika ko kende te yango moika to resistaka na ba diplôme to tikala a to za soka ka bongo eloko ko esate maintenant nga pasi bandeko bakima aneni ba wumeli depuis to ba kenda ta onsate bakima ata bosana pena na pale sana ba bosana ndako zakiki toko tabango la formation ndako moko bien construit par osomona ngombo ina cheve batu bakima ona zo ebiso batu bakima aba mekaki kozonga mais esimbi kaka te moite pasi voilà maintenant elo teli pena lelo eza makambo ya terrasse oyo ndenge basaleli bino surtout tomoni pena pana bino bazelo bino bosengaki kota te kaka tracteur oyo yaki eza sikonde ya mokie yaki kwa fongola terrasse sikoyo pe tracteur yango efala fongola efala banda nanu kuna na terrasse munene oyo eza balabala efala banda na terrasse nangi na tokende tokoma wana tokoma na terrasse yango ekozala pena malamu nzela ndeko safu ndeko safa leka na ye liboso comme ça opesa biso pena explication normale voilà maintenant fala banda liboso fala banda liboso na terrasse wa munene terrasse munene botalela nga na papa bino ba journaliste ekenda tina ma ntanga mais botala ndenge ba voisin ba yiba terrasse botala nande ba yiba terrasse bango ba yeko sato yebisi bango fo ba fonga terrasse bazwana ba mapango na bango eza nkata terrasse ba yibi terrasse batongi bazwi terrasse tande batia opona ko protéger mur ole mai ba kale susu mai ole mai kita mai koma ko songela bango ba yaki eza ba député o ba bimi na ruta mokali eza ndeko Pakis na ndeko Gabonais Mboma allez bango biso to yebisa bango avant ba banda na ko sa tracteur il fallait kota awa elongoli na ba salte po terrasse munene ngo elongoli tikuna e bandi banda kuna ba venir kuna e kote elongoli tikuna terrasse munene o eza pena utakala yango yo terrasse munene ngo mais tala terrasse ndenge koma e koma lo kwanzela mai koma mukie yango ndeze boma biso ngo somona batu baso kufa batu baso kima e fallait tracteur biso to yebisa ki bango ba ko ya ba ko
bakundola terrasse oyo nyonso ndeko papa filme terrasse bien e fallait bakundola terrasse nde batie bamatiti bo batie basaki bo bakundola ngo batika ngo pesa nzela po mai erba ne basali boy mai ngake tu ata mai ekende te telemi po awa basobanga batu terrasse sa ki boete bino mo botala na misu na nga papa donc toloba place ndeko biso cameraman na telemi ba matiti oneso kusali ngomba ezaka terrasse eza terrasse bino mo bomona na misu te eza terrasse tande ba comme ça terrasse mukie bango ya bafongoli ya veni o eza terrasse awa net terrasse sa ki mukie bafongoli ya veni mai eleka te mai yango etelemi kwa ni terrasse eza te eza likolo basali eloko te gouvernement aya kosunga badepute na biso ndeko pakis na ndeko mboma baya kosunga bango po balongola nanu nyonso bakira te terrasse oyo bakira ngo bien baza posa osala boya kosala eza te biso moya kobimesa te tomona pasi puis bozape na bana mike babebe baza na ndako soki mvule beti bakimela wapi tokimaka te totelemaka kaka bodebu na bana okangi bana na mukongo boye botelemi ka nde tomatisa bongo botelemi bosotala mai ndenge ezoya mai biloko kobebisa na ndako tosasu na biloko te toza na esika kokende te gouvernement eyokela biso mawa Fati ayokela biso mawa mama Denise ayokela biso mawa toza na esika la te toyoka kolelela ye aya kobongisela biso na venyo yo so bongisa venyo ta prince baby yango na lobby gouvernement yokela biso mawa Fati ayokela biso mawa yenda za président za jeune aotala biso nde tozo kufa boye ta ba santé za lisute tozaki mineta to okonda ba santé za lisute po to lala kate ato bimaki monika likolo yindi fo songa mbangu na ndaku soko yeto kokuta emsusu bana kutu bacholi botala biso po to lembi mama Denise yo za mama oza motema bo mama ya kotala biso na likamba ruta mokali oyo et puis kotala pe voilà et puis kotala pe boye nde to lo ba pe to kota muke pe kota environnement basali oyo mupepe ezokota toza na pandémie o tozobenga bongo mpox c'est très dangereux et ça déjà na ville province à Kinshasa alors ezoya bongo na eza bongo na salité alors ndenge tozomona boye en tout cas maman est-ce que chef de riz chef de quartier tout ça bango na côté chef de riz bazalate bino pe bolandela pena nous bolonga bosoto boye ko vana na bosoto papa na nga ata chef de riz bengi mama na nga nde alo babwazaki chef de riz ata libumba chakenda ata ebisi bango chaque samedi bo sala ni na koyoka nana koyokela ye bon chef de riz ya koloba nana koyokela depuis kala ezaka terrasse te ezaka veni terrasse nde yango yo chef de quartier chef d'avenir batuto tia à côté ata lobby na koyoka ata basali bo chef de rim tatindi bango basala ezaka biso na biso tozo boko miboma biso batuto za kota terrasse ba o ba yebinga ba yebike na samune na koma lelo malade to koma ka ko bela souci pour la nini nzele bala salité environnement tozo fanda papa uti kuna pa biso to kangami na fulu salité bo fanda wapi ba yako boka ba titi solo okota ndako solo ke na chambre solo okosuka wapi papa o eza terrasse te eza veni o eza veni terrasse nde yango yo bakangi bo conséquence biso to omona pasi baya bakotsa va traiteur munene eya kobuka babuka osomona kotala pe mapangu musu pe za côté batonga pe bayiba pe balabala bayiba terrasse bayibi pe balabala papa ngana oloba babengi ba géomètre bakoya bakende na bureau du quartier ba mesure bakomona batu bayiba veni na batu bayiba terrasse bamapango eza bayibe eza la kati ya terrasse biso tokoli awa tokota akala terrasse ezaka munene ye mukie ekomi mukie bala bandeko sa terrasse ezali munene donc toloba pe passe bandeko bazomona na makadame ndenge babengi biso mbangu awa na Kimbatseke na route mokali toloba pe pasi oyo ndenge salami nzela ebebi na makadame kuna mai ezokota toloba cause nango peza awa yangoyo cause ya terrasse so ba terrasse munene makadame kuna soki toke baveni o elandi bakanga banzela o makadame eleka bamusu batonga bandako baboma ba terrasse o ya munene bakomisa ngo bandako na bango babomba batonga likolo baya ba vérifier
babuka oyo moni ke baterase bavérifie kaka na baba biso te babalo misato eleki batonga bandako likolo ya terase yango somona pasi esebuka makadam biso toomona pasi tozotiola mpo batonga bandako bakanga mai eleka te leta ya tomona na ngaba kuna oyo batonga likolo bandako batonga na terase babukaka baya kobuka biso tokoma bien biso ekomi ngambo so topuse kuna na se kuna bafongola mpe terase babuka bandako eyibaka baterase ebongo biso awa papa tozoyeba te mwa trater ko badepute baswaki tala nde basali bazobanga bato tozokomprendre te gouvernement ya eya kosunga biso tozoya bino moko boya bosangana na badepute oyo babimi na ruta mokali oyo bazokoka te bino boya kosangana mama Denise ya kosunga biso na problème oyo ya kosunga biso mingi pena mwambela koto ya ministre ya urbanisation parce que yende mtalandela mama nzela eza pena kitoko toyebi kena bokolanda vraiment kozala bien kolandela ngo ba oui papa preuve eza boye biso tokotia na 2007 tokotia tomoni balabala ozelu bakamio ezobaluka ezokoma ezotina ngambo pena ezala pena kitoko bato bazoleka bakamio ezokende ezoleka awa biso wana atasaki kotia te mais lelo oyo tala aveni ndenge ekoma tokoma kodindaka ndenge balobi babuka mapango ebeba bamaplome ebeba bakita divan tozalaka nango lisusu te cause nini kaka ya terase oyo or awa ezalaki apo leka awa ozoleka na sentiment terase ya munene ezokita mais bozomona terase ndenge ekoma alors ndenge eza boye biso no toza ba peuple batalela biso na likambo oyo biso so tolobi ke toya tolongola biloko bango batia tokobunda ti tokemona na maboloko ye moko leta nde aya azwa mesure ya kobongisa biso nyonso po mutu nyonso azala kimia awa ndenge basali oyo tala ndenge basali oyo mai ezokende te donc kote batimoli mai ekomi kozonga boye olie ekende na terase ekomi kozonga boye or avenue ezalaka terase te soki balingi bakosala terase bakolinga te koboma terase oyo basala terase na ngambo wana babwaka mai na mai ya mokali or terase oyo ekenda bien ntina mai ya ntsanga kuna alors bakotisa kamino koto oyo nyonso ayiba il faut azwa éducation ayeba ke non l'état bayibaka ye te bayibaka l'état te bafongola nzela biso nyonso tokoma nde toza boye tokomi minene na elanga tokomi minene mbula ebanda boya komona ndenge biso tokondaka pongi ezalaka lisu te tolalaka te même 0 heure donc biso na bana tozalaka boye donc ozokima na bana mai ti awa alors malgré tout toleki déjà lopango na biso kuna bolinga mona limite ya mai ekomela biso na kati ya ndako ti awa Ozanga comment avant kokota escalier avant kokita pe escalier. Oui. Mais ezalaka nango koti pena normal. Koti normal. Ozokomba normal makamno so normal. Alors kamno pe ezokota venir bana prince tie kati na ngambo kuna. Mais lelo kamno okotela wapi? Même yo siko na moto no oleka wapi? Nzele zate. Alors yango bazula biso solution ndenge bino boye toza na espoir que non en tout cas tozobonga. Toza na espoir que non mbulo ezobanda en tout cas biso tokokonda lisusu te. Tokolela lisusu te, tokomalsu libanda na butu te, tokolala pongi ndenge mutu yo salalaka. Donc iloko tozana ngoti na ndeza yango wana. Voilà ndenge to bobenga biso mbango pena toaki kolobela bongo makambo ya nzela oyo ya route mokali ba ndeko bazo souffrir moto ezaki kolonga ba côté ba point kuna soki ba mabanza ti Pascal ezaki 500 francs mais lelo ekomi 2000 francs to bi conjoncture mboka la biso ndenge tozo tambola alors eza pena pasi pe mawa cause ya biloko wana yango tokisi na source awa nde mutu sali ke makadama wana ebuka na ndenge wana et puis tokotinela la série ya mvula ezo lingo beta kutu nzamba azokama azokanga ngo azotala bakwa musubu kolala pongi kitoko pongi mbula ezalaka elengi me bandeko mususu en tout cas na bana mikie pasi ba diplôme na bango epola ba pareil mawato donc eza pena pasi tala ba voisin babeta tout la musi ya zaza bakima pena soki ba koma wapi ngana yo to ebite ndako tikala koma de mukumble en tout cas pasi lisu likola lisu tozonga siko na nzela tosola pena ba ikongomani ikoza pena kitoko makasi merci on se retrouve juste après merci. Voilà, tu comptes ce qu'on a le pas au moment awa, tout là que Sabino n'a nous preuve. Papa, mbote, hein? Mbote papa nanga. Comment on est papa? Comment on a Rollings? Papa Rollings, voilà. Basé le côté awa, basé le côté. N'est pas long, le quoi terrasse. Maintenant, moi ce que Tony Bozo, bite ce Bozo Kosape, moi ce côté et comment tu as niveau ni obo kima banda. Moi ce que côté libiso poto kima, to kima rapena moi ce que la biso awa.
Non, c'est le boko. Awa ka bisika nga na chelo boko. Bisika mai couleur ozomono. Couleur ozomona oyo. Hein? To chaki yango avant-hier. Mais limite ya mai na ndako ya kotala yango. Wa to kota kuna te pona mulili. Moi mulili bani toza na LED voilà. Donc awa pena awa na limite ya porte. To benda ba porte mais porte obenda ngo ya wapi? Ato bendi porte puissance à mai sogeye. Moye kutu ata ko benda porte et ate. Biloko nyonso esila biso na bandako. To ko matani kutu ne ba ko mo benda même avenue wana. Monde ba renforcer ba brique. Nyonso wana ezo ba sara passe pourquoi? Mai sogeye même ba brique ba clôture e mona na rasute. E dindaka ya ko dinda. Limite ne mai sugela biso. Tu ozo mona même ba mapango nyonso. Est-ce que lipango place ba tu ba vendre ko sala bo? Voilà. Pas si pena ndeko safu. Pousse la to d'habiter à ce qui est aidé. Ah ouais, voilà de la maille. Wana ndelo mai. Penti auto te couleur kalate. Mbula koko beti na me awa. Poto kabole beti na me. Tan limite mai. Soko sako mai ti wana eleki de shawo monate. Soko sako fando zindi. Biso kutu mwana saki akolala. To bosanie kutu mwana kaka. Bosana nani? Tabasana ki mwana bebeti azaki akolala mai ndenge yekamba moko wu chance mwana nga mwasi akoti mama na chambre tomboli leki na ye to bimi na ye to swaki ate eloko te siko place pa ko kende ezalaka te yango mwana kato za to zelima ekei to pepi to sokolinda kuto yo kozonga ne pas venir que taba voisin sonde bakima biso place o kende ezalaka te pasi soki ya butu sombule beti tolalaka te atoyoki ka tok to telemi deja to bimi tosotala toyebi te ke beta makasi ka yo okotela biso bato bakokufa so bosala pongi tolalaka te gouvernement eya kosunga biso po tokomi na suka boye bokoma loka bavoisin ndenge batia pula mosi ya zaza batia bakima toboyi bango kutu chance biso tokende wapi na bikumba bana ebele tosala bango tokokende wapi esika okende eza te yango monika tolitaka kaka. En tout cas, eloko eza pasi sali pena pasi noki pena pasi nde bobi bobusana ni mwana bébé et ceux qui m'a écouté kemeli nzambe abatela vraiment menga kesa somo menga kesa boya kima kipwani po ya kende kote katiki bana mbule koti na tongo bala balalaki biso mto yaki obimsa bana ya ba fenêtre batu baye ba koti bata bobi mbula ndenge yaka na procès kangi porti makasi to buki ba miri ba ndiko bimba buki tol ba komo obimsa bana na tol maya kangi porti onde lupango na ye lokwa lupango na ye ba ndiko bimsa bana na batol bana nga mibali ba ke ba beni ba tomboli to ba ndiko kota ba bimsa bana batol ba bwaka ba batu ba so yango somo ne saki yango akima les a participé mawa voilà tous on a ce qu'on a macadam tous sur la peine banchofa ndenge ba mona pena difficulté makasi de kota la pena bo ça passe biso tu tamboli kutu makolo poto comme awa pour moto yebela et comme on a des temps ngambona na ngamboyo prix différent merci merci voilà donc ici bande ko oyo bozola na biso vraiment en tout cas eloko oyo ça vena pasi izo sunga vraiment te toti ko laksa bino siko abino bozomona cause oyo saleki no nzela oyo ebukana et puis nzela oyo koma bongo population ba koma na difficulté ko tamola na bango pasi et puis transport et mati et comme lango na détane ya lobi ngambo wana ngambo yo pour mususu terrasse ezalaka normal balabala oyo to tembo bozomona oyo ezalaka pena normal ba mitu kezo kota bazo sur la pena bien bazo le pena normal ba mitu kezo kende bato ba ko soma mapango wana sima moni bino moko to laksi bino ba image batongi pena ba clôture na bango na likola ba terrasse et vous la tango bandi ko beta ba mais ko bino moni il fallait aller comme normal mais débordé nenga zo refula zo zonga boye monsieur ce côté là ba voisin ba koma ko dinda chaque jour en tout cas et ça pena passer zo sur vraiment te vous la soke bandi to bien que non to ana série ya vous là bande ko balakisi bo moni bino mo banda ko na bango ndenge dinda ba histoire pe ya mawa bande ko misu batika mapango bakima uta kala pona biloko en tout cas pas vraiment et sur te loko ko landela ngo pena awa et vous appelez malao mingi ko landela ngo na lombango botala bino moko ba embouteillage ndenge salama or ba petit boulevard ba route secondaire o ezala pona okimba bongo ba embouteillage bande ko misu parce que ana route mo kali na kimanteke
population eza ya munene ebele bautaka mingi likolo bakotoya bamabanza baswamanza babiela bapanga epi bao bazokende mpe Pascal bazomata mpe balikolo kuna bazaka ebele makasi mais nzela ezalaka nango kolonga koto bauti si Pascal 500 francs mais lelo oyo ekoki bongo na 2000 francs toyebi mboka na biso je ndenge etambola je eza vraiment te tamoko mwa vrai tamoko mwa faux toyebi kongo ndenge etambola nango mais 2000 francs kobimisa kofuta transport eza passé surtout bana classe bapara bazokemba toyebi bapara bazosouffrir mingi bamosolo mpena basalaire ezobima te na bamikolo oyo mais para azosacrifie ka mwane ntango so atangana na masina alongwaka kimbantieka keti masina transport 2000 talaka nzela oyo route moko nzela oyo bazalaka na nzela moko nzela route moko ali oyo toyebi eza nzela moko ya kala baseri mpena omona bawera sol bajibe mpena bazobeta ndule baterrasse ya manza tozolonga banjile omona pena oyo pena nzela tozoleka kitoko tozonga mpe kitoko mais na lelo ekomi ayebela mpi banzela wana ekomi bavenia bakati kokota mpe boye bata maboko bakoma na bango antuka eloko oyo ezosunga vraimen te tolandela yango ntina suka lisu likolo ya lisu tozaka awa pena mbote papa mbote komana ya papa kombola nga Gilles Loniema Gilles Loniema osalaka nzela kutu mokali oyo oui nga nde vice président ya 3 pine na nzela oyo na nzela na bino ebebi vice président ozoloba eloko te voilà nzela ebebaki depuis kala topesa barapport na bakonzi nyonso var même bourgmestre ya commune oyo tomona même visite na ye nanu awa te tozomona mwa moke badepute bazoya kobwakela biso mwa mabanga mais jusqu'alors tozwa solution te tozaka na pasi donc circulation nzela oyo eyepesa biso pasi la police azwi yango comme si cop na ye ya kokangelaka bamoto mpo azwaka mbongo na libulu yango oyo donc tokomi donc moyen libulu policier akanga yo ndenge nini yo oza likolo ya moto osala policier akoya soki akuti embouteillage te akocréer embouteillage à partir ya kocréer embouteillage nde soki bamimi deuxième bande akangi bango kosala batracasserie soki asengi mutu mbongo opesi ye te akangi yo ekomi neti cope na bango ya koya kozwelaka mbongo awa poste nyonso ifo ya kozwa mbongo na libulu oyo ojuste bakonzi ya mbongo baza wapi etake président tronçon alembi kosala même badéclaration na babureau ya la police un commandant la police azonie oyo président ya tronçon oyo oza chargé na makambo ya moto azonie oyo so akangi moto bakomi kosala makelemba mpona kozwa mbongo ya moto basalelaka yango a partir ya libulu oyo ojuste bourgmestre alobi nini gouvernement elobi nini merci papa tomoni oza na nzela nzela malamu bayoki yo déjà en tout cas eza mpasi kotala bayaya mpe eloko oyo eza mabe papa okobakisa liloba yaka tosola papa tala caméra mbote mbote ngo bakisani papa nayi kaka naloba place oyo okembisa biso makasi en tout cas mpena fo basola biso place oyo solution tracteur eyaki awa emeki moko cumuna mais esali nango eloko malonga te tomoni ka ekei mbala moko donc bourgmestre kuta atambolaka na ye te eloko moko te nini te mbula kala mingi te mbula yango elingi ebanda ya makasi toyebi te aso tokofivre ndenge nini donc gouvernement mpe la fois azola biso place oyo solution eloko nangi labaka yango wana merci bien namoni papa mpe atelemi ye mpe aza mwana mboka kongo mani tosola vraiment en tout cas kotala babiloko ya boye eza mpena mpasi ndenge président ya chauffeur ya bamoto ya trop ina oti koloba un policier oza wana mpona kobatela population epi na babien na ye e non bokomi kocrée bambouteillage awa bokangaka bango vagabondage boye c'est pas bien mbote papa mbote en tout cas comment na ye papa kombolanga papa Guy po toloba awa déjà tokomi na ngambu mibale ngambu wana na ngambu oyo na nsima na ngambu ya nsima papa cameraman yeuti na ngambu nini en tout cas yeuti na ngambu nini yeuti na ngambu boye kote oyo na route mokali kaka na veni ya ndonge okende tiwa awa nauti pasika nde nazozonga sikoyo ndako okende oka malema makolo malembe mpo shwa eza te eza na transport no me nzela eza te transport eza me nzela eza te mpo nazwa transport tala place oyo ezoderange biso makasi me na sepele ntango namonaki mutuka moko tracteur moko ye bato bazosala me namoni bakire kaka baterase batiki boye donc eza mpasi mingi bientôt bambula yango donc mawa makasi vraiment makasi en tout cas kama mingi vraiment et puis ekotala touti mpe na succès siko wapi eza bongo cause pour que nzela ekoma mabe boye etake kongo mani bato oyo batonga bayiba mpena leta batonga bandako likolo ya terrasse est ce que eza normal eza mpasi mingi mawa eza ke okoloba boye ti tobanda koloba ti toloba leta azosala eloko te banda nzela oyo ebeba esali batemps ebele
batin ebele bayaka kaka dans un dernier temps batie mo mabanga minene oyo batie mabanga minene batiki bongo bakena bango donc kala te bambula ezobeta ndenge ezozala boye eza pasi makasi ekomi deka obauta kotoyo il faut aya makolo ti awa obauta kuna ti basuka kuna donc eza pasi makasi donc toyebi te surtout osuka ndeni bientôt bambula yango donc eza pasi mingi vraiment pour l'état na biso pasi makasi vraiment. Merci bien papa, bonne journée. Merci pour l'intervention à Bino. En tout cas, et logo oyo, et ça la peine passi, et ça vraiment l'état zo kemba, et ça peine passi. Dans la bilo pardon, population, azo kemba population zo souffrir. Dans la net bilo boy ba monter comme on ba demi terrain, makena normal, ba comme on kata population mona bazana mbongo na bango, mbongo za na poche, mais azo mona kena aza transport a keneta mususa outi Pascal. Soit que ne vers Somanza, en tout cas, relega Nengeni, les appels pas à Otambola Nengeni, au moins qui n'est ma makolo pour Azarabia te éviter Biloraboé, population, Bazokema, ou alors nous le peuple congolais, en tout cas, l'euro les appels à ma baie, Tarbo Moni place à ma baie, on dit que l'euro est très dangereux, Bazokoufa, de la Sibila Banda, Kima va parler, parce que ma part on a bango, destination inconnue, tout la moussia, ça, Bakima Pena Maï, Amvoula, sera côté à Kangi Porte. Ndenge lupa on a ye atuke loko yo esunga penate tozara awa tosola na baike bakongo mani population a vers route mokani eza pena kitoko makasi bozala kaka branché. Merci. Donc voilà, il y a la Mnoraga. TV Zara radio toujours l'issue du Gola l'issue. En tout cas population va zomo la pena passi et zo ça la pena mabe makasi. Mbote papa nangai. Comment est papa? Comment nangai Noël. Papa Noël. Papa Noël, ça va mon secteur. Ça mon secteur vraiment to meli koto to koliawa. Eza passe mi pour nanzela na biso route mokali na commune ya Kimbanseke. Vraiment esa biso parce que ba konzi ba kota ka koto ba député ba minene ba ministre va même maman Denise aya rapé boye asala wenze. Mais to à partir après ya route mokali et bandeli wana tio koto vraiment ça ne va pas. Biso to sala ka eza na entreprise eza awa hôtel ça de fête Panzou toujours raté ba client belé puisque nzela eza bien té. Banda Pascal c'est vraiment un baby comme si ba konzi bazate place au pena po ebonga pena basala pena carnival moi bien ya munene pour que moi vraiment ekendaka bien pour que etonda na prince te boso mbule zonoka mai zotonda sunu na prince faut pas ça la balance moi zonoka ezo kita na terrasse vraiment ils a passe mi ke ba konzi baza kotoyo batika biso le rôle ke Tchangu ba konzi bazate or Tchangu eza commune munene o ezo soutenir République démocratique Congo. Toi même pauvre papa akenda atika aibi ke no Kimbanseke Tchangu eza commune moko eza dur. Tozala na facilité pesa biso faveur ya courant mai on fudate. Poni aibi ke commune on eza makasi. To ba rebelle maboko mais banda papa kenda commune comme mboka moboé to éviter vraiment ba konzi. Et c'est pas seulement to va monter. Tolobaka à tout moment boyaka ko filmer boye mais action ça les maka exacté tout vraiment bo kanga mitema de lo eza elo manga ça ona na ilanga bientôt mbule zoya siko pas ça musala ndenge nini et zo pesa biso passe vraiment na regretter makasi ke mboka na biso comme le la zamba mo boye comme si que mboka ngo bat bazarate ndreke ba na ko ba ni vraiment poke bango ba yo ata tozolo ba to lobi to lembi pona nzela route mokali baya bayo kapasi na mitema baya ko soutenir bato babimisa bango na pesa ba pouvoir biso na kati ya commune ya Kimbanseke Tchangu en général Tchangu vraiment ba pesa biso mo Congo le ko ba biki eza bandeli ya tozana mboka mais baye bake aéroport ezala wapi na Tchangu lelo so bito telema na prince wana bakole ata mo ko lekate mais baya ko soutenir ça Tchangu baya ko bongisa nzela oyo banda entrée ya mokali jusqu'à oleki wenza ferbois baye ba ko bongisa nzela vraiment to baya vraiment to baye vraiment papa. Merci bien. Et maintenant kotala nango biki no nzela oyo sikoyo eza causé bato batonga banda kulikolo ya terrasse to uti na venir ngo totali to lakisi bato bazomona déjà bato batonga banda ko ba terrasse bato bon encore ba bangoni bon et ça faut à l'état bon eza nakolo baboke bato basala batonga banda bato batekela bango est-ce que yo zo tekela mutu ndako est-ce que mutu ayeba ite place oyo à la longue
bakotia bakanali nzela mpe eza te l'État na droit soki ke moyen eza apesi bato wana bambongo na bango bapesi babisika mosusu ke baye babuki bango bandako wana bakovivre ndenge nini l'État soki aza na moyen apesi bango bambongo baluka baterrain eza vide mabibo akuna bampasa kuna bakeluka baterrain comme ça ayeba kosala mosala na ye eza l'État ni akozwa responsabilité wana puisque eza mpe pasi mingi mpo bandako ekomi ntina prince bamosusu azoteka mutu moninga ne ndako ayeba te eza nzela anto eza pasi wana mpena eza mabe bandeko bazosoma mapango batala place nini bakosoma lupango fo kotala distance ya prince na ndako ezozwa okotika combien de kilomètres combien de mètres combien de centimètres puisque l'État akoyasa mosala mpo ke mai ekotela biso ya bandako te ta bosa mosala ntango ndako mai ekota kobelela o l'État eza l'État aza na faute te erreur ya biso moko bato osala mapango tozosoma mapango na bao bateka mapango yebi place eza mabe ozotekela moninga mpo lobi l'État akoya buka ye moninga asika osouffrir eza bien te place wana vraiment bandeko bacongolais te bakoraisonner place wana. Ok, merci. Merci beaucoup les gars, Gérard Ira Chomba. Et ça les kitoko. En tout cas, bomoni bile moko ba ndeko population ne ba otambola pena makolo de kotala ba bazo utali kolo bazo ramale malembe tala ba ndeko ne ba otambola embouteillage ya kosakana te zele zaka moko bazo utali kolo bazo kende ti na Pascal zele zaka moko. Alors faut que ça la pena na lombango vous appena be ya to sola ya pusana boy. Yana pusana boy kuna nako dina terrasse ça. Ah nani yo te kimia tata tobula na route mokali selango nani position papa biso nzela oyo toluka eli oyo alongolaki bana Israel na bowumbu aya kolongola biso na nzela oyo bani oyo Moïse alongola bana Israel na bowumbu aya kolongola biso na difficulté oyo bokokite bolembi tolembi vraiment na ebite na nzela toza na deux conditions babo isera biso nzela bakangela biso major moko abima yanke kuluna koto oyo lokese akanga biso ba moto tout le temps tolembi tracasserie ya nzela oyo tobayango. Merci population za na kanda makasi toyebi te soki tozokende ti wapi ou nous le peuple congolais babiloka boye tala difficulté bandeko basala yango donc ndesi awa boye mai eza ya kotonda ngaku nayebi te ke terrasse eza okokota kaka na lwenge boye obukani odindi neti mwana moke pa uti chiki bapecha maternelle bao baparent na bao batikala bao bana mike batambola ntango azotambola boye mwana kodinda awa akei ekosala pena kitoko makasi te bino mobotala nzela ndenge ezali nzela oyo pena mabe ya kosakana te yango toyesi kobeta pena mbela toyaka liboso toyakolakisa bino kobanda bongo kobanda entrée nango kuna tina bakatikati to laksa bino nzela kuna deja kitoko apesi ba ko benga biso na bakatikati awa bino mo bomoni nzela pena ndenge komi bazolela net na film bana moto baloba population baloba et puis na bato batonga banda kulikola ba terrasse bozo banga tate en tout cas toujours likolo alisu ndero bana bino ka TFZ radio te merci tout à l'heure merci voilà ndero ba bino liste likola liste biso bela to kitaka si le terrain to sur la population ben ndenge za la kaka nzela o pena mabe makasi boye bela déjà mbote papa. Je vais parler en français. Tu vas Rolanda biso bazé belé yo yebi kaka yo zapena kitoko makasi to kena na lokoto lingala yo zapena malamu mingi mabe pété mbote papa journaliste kombo na ngai monsieur Alain Kasangu navandi na avenue Kimpakasa numéro 161 na botami kotoyo na koli kotoyo naza mwana ya kotoyo betena lisolo muke ya route mokali na bino na mwa lisolo muke toko betela bino par rapport ya libulu oyo bazobenga libulu manzengele ezali libulu oyo ebanda mwa kala ebandi mwa kala tozalaki nanu pe tokoloba toyaki bana mike te toyaki déjà ba mikolo libulu oyo esalamaki sur le fait que non na nsima wana esika ozotala ezalaki esika moko esalama lokola bassin na kala ezalaki na makadamu te ezalaki banzela à terre battue na terre jaune siko lokola esika wana ezalaki lokola mwa bassin ezalaki kosala ke soko mbula ebeti mai eye evandi wana nde yango esalaka libulu bazalaki kobenga libulu manzengele. Mais après un moment donné na règne ya gouverneur Kimbuta
azwaka bamisolo ya mboka ayaka po asala nzela oyo me ntango asali nzela oyo nzela esalamaka mwa malamu ezalaka penza malamu mingi penza koleka libulu oyo eye par rapport ya liboso wana soko tali okomona na veni Mbandaka na ngambu ya Mwingu eza na collecteur moko eza place wana collecteur wana basalaki yango ezalaki ya munene ezalaki mayo ezowuta kuna kote ya wenze soki eye ekoti na kati ya libulu wana ekati na terrasse eza na Mwingu kuna ekati ekeye ekekweya na canalisation eza kuna ememi eke Pascal mais à un moment donné nayebi te soki tokokoboya kotanga kombo ya mutu wana mais tokotanga yango ezali ndeko na biso Henri Kamboma tango asombi lupangu na ngambu ya Mwingu eye kosala ke tango asombi lokola lipangu wana ezalaki likolo ya terrasse akanga terrasse wana na si Kamboma oyo musicien oyo boyebi wana Papa Wemba voilà ye wate wana azako binisa Papa Wemba te yazaki na orchestre na ye moko Munzanzama bazala ekobenga alors tango asombi lupangu na ngambu wana lokola ezalaki pembeni na terrasse akanga terrasse siko collecteur wana eye kosala peke lokola kuna bakangi mai ekomi kosala renvoi et bandiko ya kolanda siko po ezonga kota libuluma nzengele alors que libuluma nzengele déjà basi basalaki yango canalisation muke mai wana tangi bando zonga lokola esika ya libuluma nzengele ezalaka lokola bassin allez mai bandiko ya canalisation lokola eza muke mai bandiko déborder bandiko vanda na Prince babize oyo batiaki na libuluma nzengele na niveau ya mai ezalaki kouta likolo po ekite kota sikoyo comment ko recevoir mai ebele sikoyo tango ezo recevoir mai ebele muso ezo déborder ezo vanda na makadam boyebi kaka makadam esepelaka na mai te eye kosala ke non Prince ebandi koliama muke na ndenge boye komona yango esali ndenge esali boye voilà situation oyo toza nango oyo ya deuxième volume oyo tokobenga ya libuluma nzengele oyo ese créé na kati ya route Mokali oyo bato ebele bawutaka kote oyo mpona kobima na Pascal tokomi na difficulté donc ezosala pena pasi bomoni l'histoire papa auti kobetela biso esala pena pasi ezosunga pena te so papa yoza na ngambu oyo topesi mokongo to ngambu papa cameraman apesi mokongo ngai nazali na ngambu ya koleka wenze ya Ferbois soko oleki wenze ya Ferbois okei neti na terrain ya Mabanza nde kote nazali nde esika nazovanda wana siko na wuti boye makolo mpona boyi kozwa transport po soko okomi awa transport ekomi koya esukisi yo awa okati libulu oyo ozwi mosu mpo okende Pascal toza na difficulté makasi soko mbula ebandi awa nayebi te ndenge nini tokokolonga mpona kobima kokendaka misala zela oyo transco ebanda kokota oui transco ezalaki kokota eloko ya liboso esali ke transco ekota te ezali bandeko na biso ya bamoto ya 3 pine incompréhension na bango ndenge basalaki ndenge bakomaka kocréer embouteillage na entrée ya Pascal ekomaki kosala ke soki baye mpo bakota baya kozwa biso bisi ya Mokali ezalaki kokota awa babisi ya Zandu mpe ezalaki kokota awa ya Transco mais vi bazalaki kosala temps ebele na entrée ya Pascal mpo bayeba kokota mpona koyeba kozwa biso ezalaki manque à gagner pour la société nde bakataki bayaka lisusu te nde totikalaka na bamoto ya 3 pine na 2 pine na mbwa mituka moko ya mike esalaka nzelo ememaka biso mpona kolongola biso na Mokali komema biso na Pascal. Ok, merci beaucoup papa. Maintenant sikoyo okende kota Pascal. Sikoyo nazokende kota Pascal eloko nazosenga na gouverneur oyo aza sikoyo parce que nakoloba te oui tokobenga bango bakonzi ya mboka mais toyebi ke baroute oyo ezalaka baroute edebandaka na gouverneur de la ville bureau ya quartier bureau ya commune basala rapport oyo epai ya gouverneur to basala yango te ere yango oyo nanu badanger ekomi te parce que mayo ntango ekotonda ekobuka bandako eza na ngambu kuna esengeli baya basala bacanalisation ya bien lokola kuna bakanga ou bien baye babuki kuna na ngambu esika mai ezalaki koleka liboso batie mpe biso awa mpo mai eleka bien soki bakosala ndenge wana te biso bandeko ya Mokali toza na pasi tosengi na gouverneur de la ville aya kotala likambo oyo nzela ya Mokali ezokufa epuis bato oyo bavotaka bango bazalaka na ngambo batala mpe kote oyo. Merci beaucoup papa, merci pour votre intervention. En tout cas papa pena pesi pena historique ya route Mokali bon vena ndinga pesi mbela et puis na papa ko kena témoin muke question motuna muso yelinga toti juste pe na balaba nini na terrasse wana toti na venir tadila tina ka tomoni vraiment ndenge bapanzi anja sala sali mosana ye kitoko pona mayeleka mais mabeza nini bazelo wana ekotina mapanga batu misusu et puis bandako mususu zabkena dinda na mvula batu pena bakima
batika mapango na bango babeta tout la musi ya zaza bandako mosusu oyo tomoni cause ya bamai mpe nde ezokɔta mpe na makadam boye bato batonga bandako likolo ya terrasse bato bongo koloba bango ndeni eza kaka conscience biso bakinois tozobanga mingi bareceveur na bachauffeur soki oye na mutuka kinois azotuna chauffeur otie combien ata bayebi ke bapesa déjà tarification ya mutuka na batrajectoire nango nyonso na badestination nango nyonso bozobanga mais soki ekomi na ntango ya korespecte mboka to mpe korespecte bakonzi ya mboka ezozala mwa pasi mpona bandeko basali baye na tracteur mpona kosala eza mabe te soko basali bazwa zelu wana batia yango esika mabulu mapango eza etondaka mai esunga bango balongola yango parce que bokosala musala na nsima nango bonyokoli mpe bato mosusu nayebi ke makanisi baza nango eza ya malamu ezali mpo mai soki etondi na libulu manzengele ekende kuna eloko tokosenga lisusu esika mai wana ezokende obwaka na kanalisation na ngambu baya batimola mpe basala kanalisation ya monene mpo mai so euti na libulu manzengele eke kuna ezala capable ya kozala supporter mpo ememama na Pascal kote yango ekendaka biso mpe bakinois toza mpe na part na biso ya responsabilité bamatiti tozobwaka na terrasse babiloko tozobwaka na terrasse moto alambi biloko na ye aza na restaurant alambi biloko basalite ayo kobwaka na terrasse mai ntango ezoya etindiki yango eke bloke e mai wana ezozongelaka biso moko mais bakonzi balemba biso te batala mpe miskoto baélecteur na bango bazalaka baya babongisela biso nzelo oyo nzelo programme nango ezalaka ekende ti matadi mais kote esuka soko okomi kuna okolela lisusu donc conscience esalama bato baya batala pour permettre que non nzela ya route mokali ebonga mbala nsima soko baye tokoyeba kovote bango lisusu mais soki bakosala ndenge wana te ekozala biso mwa pasi mingi tokozala na esengo mingi te mpona bango. Ok, merci beaucoup wana ezalaki bongo likanisi ya papa ndenge pena uti kopesela pena mbela et en tout cas nzela oyo eza pena mabe makasi botala bino moko ndenge nazoleka difficulté tani azotambola tambola en tout cas ezosala pena bien te ezosunga pena bien te population bazosouffrir basufu pena makasi nzela eza pena mabe bomoni depuis toyaki na mwa lero tokomi température kuta meleki okita bouchon eza pena lisusu te bomoni ndenge bayaka nde bazoloba donc balemimila bango babiloko mo ya bongo voilà donc tozaka awa tomeka susu kotambola mwa mokie tozakisa bino kaka environnement ekozala malamu mingi on se tout juste après eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso voilà papa place oyo totelemi oyo tozomona babeton eza pena nini explique na place totelemi awa babeton ezali lokola oyo na lopoto balobaka correcte ya mai oyo basalela biso awa waka niveau ya monene donc c'est à dire que ntango basalaka prince oyo basalaka biso correcte oyo c'est à dire terrasse eutaka boye sina ndenge eye uti kuna eye ti ekomi awawa awa nde correcteur ezawa nde passage nango ya mai ekendaka ntina ngambo kuna nde mai eleka suku te parce que correcteur koma boucher correcteur koma boucher soki kuna bamapango mosusu eza na ngambo kuna esika terrasse kolekisa mai kuna mpe babloka toloba bato basoma batonga na bandako likolo ya terrasse oui donc na liso ya fourmi tokolobela kaka donc na ndenge ayo ekoma boucher soki mai eye mai ekendaka boye nde ekomi ti place wana esika oyo prince ebebi wana nde so esika oyo place ebeba nde mai ezokuta siko nde kuna nde yango base ya prince nde ya kobeba nango nde eza nde place oyo donc awa kotalaka boye na ngambu na biso na loboko na ngai ya mobali ya mwasi esika bandeko bavandi bakoteka mikate wana terrasse mpe lekaka wana bango kuna basomba na bango mapango batonga en tout cas eloko oyo eza pena pasi bozomona bango na baimage ndenge ndeko eza bazobalanse en tout cas eloko oyo ezosala pena pasi ezosunga pena te botala nanu pena bino moko terrasse oyo batia yango kala eza bongo azokanalize baterrasse nyonso mai oyo ezouta bongo likolo ebanda kokota awa esika wapi totelemi apres akebwaka yango ti na mai kuna mai ya ntanga eyokende mai ya ntanga amemi yango ti na fleuve wana ezalaki ata mvula beti ya ndenge nini bapene banda kokota mai te mai na lelo oyo bapene ekomi kotonda mpi makada mpe ebebi cause mpe babiloko oyo esika oyo totelemi estce banda ekundama esui déjà bane oui banda ekundama oyo tokoloba oyo pendant 10 ans banda place awa correcteur ekangama ekoma boucher donc 10 ans yango oyo donc mosala esalamaka te yango tosengi na l'état
ata likambo ya route mokali donc base ya libulu wana ya londolobe nde bebisi prince wana base nango eza nde awa nde ezalaki soki mai nde ezokangama awa moye ezokende boye nde ezobebisa prince nde ezosala ti bakote kuna. En tout cas eloko oyo eza pasi mpe mawa biso moko mpe population toyebaka esika nini tokoki kotonga bandako toyeba esika nini tokoki kosomba mapango ta ndeti biloko boye lelo makadam ekomi mabe ya kosakana te cause mpe kaka biso moko tobomi nakolobaki biso moko tobomi mpo nini tala esika tosombi mapango tala esika totongi bandako bozela leta azalaka mbele ya mino mibale mokolo akoya kotombola bino bokoyeba te bokoma bawayawaya bokoma bakipekapeka bokoyeba te okolakenda bokomi kolela mama bokomi kolela papa tokokende wapi tokosuka wapi apres lobi bokomi kofinga mais botala esika mpe botongi bandako en tout cas eza pasi mpe mawa eloko oyo esunga mpena te lisu likolo ya lisu toujours toza na bango nala babi ndongo ade kotala mpe boye ndenge baka population biso moko mpe tozalaka nanu mabe par rapport à quoi terrasse basali pour que mai elekaka mais de kotala bandeko safusolanga na terrasse oyo babwaka na bango babiloko mai ya koleka ndenge nini ata bino moko tozala nanu bato mai ya koleka ndenge nini poubelle awa pampers mwana mama Fili awa pampers mwana mama Rachel kaka na terrasse oyo en tout cas eza pasi biloko boye toyeba mpe nanu biso moko apake kobeta mbele pa leta apake kobelela biso moko toyeba mpe ndeni ya koentretenir bacanalisation na biso babalabala na biso mpona kokima bongo baérosion eza kitoko makasi. Mbote papa. Mbote papa journaliste. Comment on est papa? Comment on ngai frère Ben mais naza musicien. Un musicien? Oui. Chrétien to? Non, ngana musicien profane, ngana musique chrétienne te. Basale la. Profane, t'as la caméra profane. Nga musicien profane, nga benda faire Fali Wera Kofi Batabulay. Obeta l'orchestre. Bon, nga musicien ngadia na beta pa JDT, bon, na beta na maison mère en 2007. Donc siko na yakobela bon, ezongi sanga mo impesima, zamba sali siko na komi na tigi na ndule te mais na continue na commerce, maison na nga. Donc ça fait mal. Namboka na biso na chance na kotambola na musique na ke na Côte d'Ivoire ba l'équipe biso ne lote toi na mabele toi na mboka moko très belle donc na ebité na kolo banine ça fait mal so de ke na mboka baninga ozo sentir propreté na mboka na bango toza na problème ya salité oyo oui biso peuple pe toza na part mais par ango so bolobi to gardaka ba salité na biso to tchango wapi pour gouvernement aza na responsabilité ya kotia banger ya kotia ba mituka oyo ezo ya koramase biloko talo kwa ba jeune awa ba salité o balongola ngo mona balongoli ba bimisi nana koya kozwa ngo donc vraiment na ebité mboka na biso ba konzi ba mataka ba vion ba kenda ba mboka misusu ba yoka sonité ta ba mona ba mboka batu misu propre oyo ya biso salité boye et ça la passe batu ba lelaka omoni batu ba na ba poto na ba kongolo ba bimali banda mboka na ba azan Egypte azan na ba Côte d'Ivoire na ba Libye na ba Mali ozomona atali Congo mboka na ye na mboko akomi ezo soa mais atali ke mboka ngo ba ane le roté mais bazo vivre mieux que biso ça fait mal makambo eza na mitu ya bakonzi po ata balobi ke biso boka na nzela bo so to tena ndako natika na lupango na ngeto ndako comment donc na ane sika roté te bakonzi baza ba irresponsable na lo babongo s'il vous plaît bokata te c'est très important. Il faut se révolter. Tous aba bêtité pour ba manipuler la bicho toujours. Tous très important na mukili. Balobi la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Bino la voix du peuple en et comment ya banane. Boko sarabotika la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Oh le peuple d'abord non, c'est vous d'abord. Pour ba mbongo bozo zwa ezokota na ba famille na bino na ba foyer na bino bana na bino bakenda ba poto ba voyager biso tozo souffrir. Na mboka baninga vie sociale est normal biso tozo peuple moko bête tozo pon bango. Ozomona keno na basoda na biso ndenge moko na bango bakonzi ndenge moko batu o peuple nini nzamba sala biso ndenge nini toza autorisonaka wapi toza baniama to batu est-ce que bakonzi bozo ebake boza batu soki botalaka sima bozonga batu en fait quelque part bozonga nanu batu bozolo kwa baniama na biso ndenge moko na fingi bino teme na lobi défaut za kati na biso ba congolais toza batu te baninga batu na bamboka misu baza batu bazo développer mboka na bango oya biso bozo yiba mbongo bozo monongo normal bozo lia bozo sala ba fête bozo monongo normal nous na ebité ata tu mozo sala binoté na ebité vraiment pourquoi tout ça bozo état nini ezana mboka na biso mitu na biso ba congolais ezana place nini donc soki na mboka miso moni batu o mona benda batu ko na banzela normal transport ba wela te moto azana nzela
biso bamoto désordre na bapiéton kuna donc kofingana banzota bamama emona pasi o peuple nini donc nazoyebate vraiment bomeka boluka bunzambe banzambe bosambelaka baza banzambe te soki ezalaki mpenza ya solo bosambelaka boza na nzambe mboka ekozala bote bato bakozala na eta oyo te toza bademo ta toza bato te toza bademo moni bacongolais toza bademo avec moi aussi biso toza bademo toza baniama na yo na bango na biso nyonso mpo tozalaki bato ezala pa ya bino soki eka na veni na bino kokutama buluma isalite solo donc bongo te c'est pas bien donc eta oyo eza na mboka na biso eza biso moko bacongolais toza baresponsable na yango donc bato mosusu te o yesu kitosa yesu wapi yesu moninga na bino bobengaka ye yesu amoninga na biso bacongolais te epuis ye bayaka na bapeuple oyo baza bazoba boye te yesu ayaka na bato ya mayele bato batongaka bien bato balingaka mabele na bango bato balingaka bukoko na bango bato baliaka bukoko na bango bato balinga nature na bango nde esika yesu ayaka bino boboya bukoko boboya nature na bino boboyi mboka na bino ekoma oyo mboka nini est-ce que okokena français azoloba keno oyo mboka nini ça c'est quel pays non mboka ekobonga te comment un peuple mboka na yo eza lokola na ndako na bino ozabaka ndako na biso ebonga te oza nani oza mutu te do toa batu te en tout cas bandeko na nga nde nazwi grâce oyo akuta na bino bokata ata ndambu te botika nyonso tu eleka po ezala na fingi bino gouvernement ezala na fingi biso nyonso tobongisa na fingi mpe te nalobi défaut oyo eza kati na biso bacongolais s'il vous plaît tosala effort tozala na posa ya mboka na biso lokwa bozala baposa ya basi nde bozala baposa ya basi na bino na bandako avolala avolamuka bokoma na posa mboka bongo poni botie posa mbongo na basi na mibali liboso mais posa mboka ezopesa bino mai ezopesa bino ezobotisa bino mabele kitoko toza na pays moko mboka moko te na mokili mobimba ekoka na mboka na biso peuple moko te na mokili mobimba ekoka na biso oh soki nzambe azalaka mutu nzambe aza congolais soki nzambe azalaka mutu ngala yebike nzambe ya mutu nzambe ya congolais ah oui mpo nyonso atia awa ye azalaka wapi oh mais roi avandaka esika bomengo evandi seke roi aza awa seke nzambe aza congolais siko nzambe yango zoba nzambe azalaka zoba te mpo nini tata na biso moto ya mayele ana nyonso biso moko baburike bafrançais ebele tuna nano un avocat elingi oloba nini na lingala ayebi te to tuna bavocat elingi oloba nini na lingala ayebi te toala mboka mona ayebi te tolukaki biso totika makambo tokeluka bafrançais ebele bozokoka kobongisa mboka te c'est pas bien tozokoka kobongisa te maintenant mpona nzela na situe po teka pe na makada tala nandu ta niveau ta nzela esi ekufa kala tozosouffrir baza lese bazoleka na boulevard baobosanake koto eza na peuple moko baza utile na société bato bazosala baza bafonctionnaire bazouta koto fera yemba oya uteka ruti mokaliti na fonction publique koluka salaire mbongo bane naki mo indus affaire vraiment nga na misien quoi donc nga ba na misien mais na misien moko trop intelligent kanda te ya kanda te ya kanda na ndenga mabete mais na kanda na ndenga vrai kanda o toza nango e révolution ya papa Masambuki dazoya nango Masambuki nena bato amanani pasteur asa prophète eta onga la sala na oloba biso bato tozolanda papa Masambuki di wana azoloba makambo moko soki na gouvernement na peuple congolais so ba comprendre esili bazofinga biso na mokili mobimba mais soko tali côté musique toleki mokili mobimba na musique ata balobi batanga lukuta ndombole binisa mokili mobimba ti lelo babinango soki na baleko eza na mundele moko taleki mutu mwinu na histoire bala azate baleka yayo ya Brésil na histoire azalaka te na ba Ronaldinho na ba Cristiano bango nyonso tu balobaka nani Pelé donc ba noir toza utile na société mais tozokoka komi prendre en charge te pourquoi nyonso te utaka Occident Orient mais pourtant batana baza baventurier mpo na biso balingi biso ta ndambu te mais bato bakocomprendre nango te c'est pas bien il faut totelema bato bazosouffrir todondata tozofinga na bamama na bapapa mpo na nini nzela eza bien te tozokangama tala banzela bozwa bato baloba eza bien te tozosouffrir en réalité le peuple d'abord yango oyo papa tikaki le peuple d'abord yango oyo. En tout cas, hello, musique na uti koloba, c'est très important.
auti koloba ya namoni manema mboka eza mabe bino bomona te bakombo esimba te leta mboko eza botolingi basani beboteke mboka eza mabe gutezololanda oyo elanga bozona mvula nde ezobanda bona te mabe boye bino moko bomona teke boye okindoki te o mboka mpo bolobaki leta te ya boye kisasa oyo boye baprésent bosa boye bosa eloko te botika biso tovanda. En tout cas peuple congolais oui aza droit azolobana oui je vais parler ça avec papa. Dans ce lapin à papa, venez comme ça, s'il vous plaît. Pour nous qui marara complément à battre bazolega. Mbote papa. Oui, mbote papa. Si bien un micro zano pena très à l'aise. Comment on est papa? Bon, comment on est papa Pierre Kualala. Pierre Kualala, à outi wapi boy? À outi, nazala toujours kakawana Kibunda Awa. Vers Kibunda Collège Père Damien. Nazo Kenendela Pascal, mais vraiment malheureusement, la condition moko plus difficile encore. Donc vraiment, tu dois vivre vraiment calvaire. Souffrance moko au condimate, tu dois battre vraiment vinini nzela zate donde to yebo difficilement. Mais tu donnes la confiance que vraiment le gouvernement ko sala labiso nyon se ko sungama mais tala ba condition to vivre. Route mo kaliza na souffrance, bana Pascal so totality ne ozokoma ba kibuna mais tu donnes nzela kitoko o mitu lingaka o population za makasi. Tu donnes besoin ba bongisa biso nzela ba tonga nzela za kitoko. Vraiment mokonza mboka tala biso likambo yo. Tu dois souffrir makasi. Tu as vraiment souffrance makasi, mais tu as confiance que vraiment à celle la biso sunga à fongola nzela za kitoko. Pardon, souffrance ya boye continuer calvaire makasi. Donc il y a na biso difficilement tozo ya moto zo faire souffrir biso vraiment moi été. Pardon, batale ya biso kaka. Problème maintenant kolongo à place où tu as ti Pascal à l'époque on a foutu à 500 francs et le commis combien? Voilà, aujourd'hui, merci beaucoup encore na question. Le lot nous tu foutu à 500 francs vraiment na mutuka. Et comme il faut toujours moto na nkuna 1500 tina ngama pont bo elso 1000 francs ti Pascal ti ko zonga difficilement alors talaka mitu ko motima ba moto zo yate ba zo sepela susu ko sunga biso penate na batang convenable donc souci na biso makasi yango na papa. OK ba bon ça pena nzela pour que zo nzela kaka souci na biso ka nzela vraiment c'est bien pour nzela memaka nyoso malamu souci na biso ka nzela na biso ça la bien vraiment vraiment so nzela ça bien. Moi, circulation fait ça bien, autant me les a bien, et que sunga kabiso makasi ya. Pardon vraiment, to sengi penda, ba konzina biso ba lobela biso. Merci bien Toki, papa nenga uti koloba. Non, papa a la tenue, moi j'ai interview exacté, papa a la tenue. Donc en tout cas, et logo oyo. Eza pena ma be makasi et zo sunga vraiment parce que kota la babiloka boye. Merci papa. Nzela malamu papa. Donc bomoni bino moko ndenge bazo auti na ngambu ayeboye akiti soki azasu na mbongo te akobeta makolo malembe ti na Pascal dans le loco artiste misa uti koloba eza très important misu nanga kute komi rouge dangina lela makamba lobi esalinga na passe tomitaka wapi place ni biso mo ba congolais tomitaka vraiment ça le cause na ndaku na yo o ba na ndaku na yo bonga na ngote pour loko wane comment slogan na Congo et comment slogan Congo ko bonga te et comment slogan tout le monde parle nenge joko na biso Chancel Mbemba auta koloba boulot palais lope comment jeunesse mutu tout akoma loba boulot palais kasi ya Chancel Mbemba et puis moi eloko boya en tout cas eza pena moi pas si bon na habité moi lo mokonzi mo alunga loba aza en plein tenue auti boulot alunga loba lokola aza moko ya biso mapinga ya mboka na biso Congo to pesa micro to solora ndenge za nela ba bino lisu likolo ya lisu mbote mokonzi. Merci beaucoup. Na aussi melo micro posa na les mes respect. Na mapinga na biso ya kati ya Congo. Na uti na Chine. Bakonzi batinda kinga na sali 4 ans na silisi. Naza na brevet 4 anti-terreau. Na epona kosunga libota na biso na kati ya Congo. Na sepelite. Na kati ya administration na biso ya IG. Basoda bazo sala contrôle bien baza vivant. Mais bon on a bangwezo kata na ndengeni. Ministre de défense, ministre des bidiers, ministre de encore de organisation. Pona nini mapinga wana aza vivant bozo kata bango bambongo. Kombo na ngai
premier sergent major Kasanda Ntumbaka Bilumbu Kadioy. Et là, mokonzi, siko mingi bena pona nzela oyo yebe tomoni po kitina moto otambola nzela eza mabe. Mingi. Nzela eza yone. Mabe na bambisika de président Biso a réalisé pour na kobongisa nzela eza normal. À part ça, nazali ko sepelate pour na bakuru na bazana kati ya mboka. Masa sezo betama na kitambo ebele. Nazo ebe uti wapi? Suka na ngai ya mwana. Mokonzi uti ko ba suka ne ya mwana. Ya kitambo. Na ba veni tout poto sala to maîtriser ba mioto ezala calme. Ko kimela kimbateke ezala te. Kimba mabele na c'est que ezali malamu te mais masa sezo betama na moto ezo beta tozana este. Merci mokonzi. Yangwana. Toko respect mokonzi. Ouais mapinga. Voilà bino boki. Elora boye yango artiste musicien na biso uti ko lobawa. Babilo kaboye. Ah. Babilo kaboye. Na éviter vraiment. Lisu Nicolas Lisu. En tout cas, vraiment. Merci beaucoup, chers amis internautes. Tchan Subi Abisso Podcast, téléspectateurs, téléspectatrices. En tout cas, un grand merci à vous, Nabi Kebosaki. Belé Libosa Baitando Kia Kolana Bongo, Mission Abina Moko, l'autre, Banaya. Kimbante qui est dans ton appel na changu awa donc bana kimbante ba belela ki biso puke to ya mangu ndeka to mesana ko kota partout biso bena tango bengi na 01 7h45 to ada sur le terrain to ba ni nezo le kuna puke to le kisayango bamona ndenge zala lisu likola lisu biso to pesa ba information vrai ndela bana bino chaîne za yanga ya yo ya biso nyoso ba Congomani ba yi Congomani ba Congolais ba Congolaises et puis ba baza bongo libanda ya mboka en tout cas merci à vous quant à moi votre humble serviteur Watakini Fakate le lion de la presse congolaise on te m'a appelé Exode 14 na sima caméra nazaki bongo na ndeko safu na tombele bino vraiment ba merci belé puis bota la pele mission et bandeliti na suka bo commenter bo liker bo aimer vous akitoko benga pe moninga e pas s'abonner et ko zapela bien makasi bo moni lo to aki bongo awa na route ya Mokali et bomoni bino moko nzela na bango ba bani yango lisusu na quelque temps en général côté zuna ngoma kolo ekimi mbangu to ebite soki ezongi lisusu wapi batikali kotika su baninga kaka na passe en tout cas bomoni bongo terrasse to laxibino et puis partout to koti bandeko bazolela mbula soki bandi badindaka kutu na mana bebe abika na liwa ya moni bongo Watakini Fakate aki bongo ko lelo asolo la population boki population bongo ndenge balobi quand mona okiba pena mangu compesa pena ba motebele et pas ya bato ba soutenir pena c'est de Watakini Fakate le lion de la presse congolaise Exode 14 le gola mauvais ben mal le gola stati États-Unis d'Amérique ya mama koko matatima 001 euro dans l'homme et puis pourquoi pas saluer les trieux d'enfer un grand merci à vous nzamba za toujours na bino loboko sans oublier aussi mère boss maman Laura Chou maman ya bana il y a côté de Western même la 18h45 et sans oublier aussi mon vieux Douglas Katusele dans François Nzamba Goussi papa soin mon vieux Douglas Katusele un grand merci à vous et pourquoi pas saluer mon vieux Trésor le tornado l'homme à 500 000 Valais Abilamba il y a maman Laetitia Kanolo maman Georgine Longo et famille Longo maman na bino na lela bino à trop maman ngai et pourquoi pas saluer mon papa Simon Foka stati à Paris donc papa Simon Foka il y a maman Cécile Karaneng Zalaka un grand merci à vous pour na soutien na bino et na bossa la pété muto ya salinga na bino tokuta la moko lelo tata Nzambe to bossa na hôtel Sambo tango bimi Sambo tango zongi lo Sambo et ça la peine malam mingi lo Sambo ne panga soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa